Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Mateo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengosa salanga eleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion, réflexion. Double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, je m'en vais à la s'abonner. Bon, mon yango, YouTube, aux avana, moko gaga. Réflexion, trop bandela. Réflexion, réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien. Tous en simanapo et ça la G. Bongo, toujours. Mbote na batali pe na balani nyonso ya réflexion kombo nanga ezali Kambulu tuna batuna ki ezali mwasi to mobali akoki kozongela ex na ye soki akoki kozongela ex na ye mpona nini akoki kozongela ex na ye soki pa akoki kozongela ex na ye te mpona nini akoki kozongela ex na ye te mpona ngai kozongela ex na yo mpa na nga na omona yango mabe te na raison kake soki bozalaki Pamba mabala msusu to ba couple msusu ekabwana obe ba bolingo msusu ekabwana par rapport à ba réalité omona mwasi batinda ketanga obe mobali ba kenai kotanga obe kenai voyage bolingo ezalaki une réalité etindi bakabwana pona nga soto na sura problème moko te ke tokabwana na sura nenka ba réalité ke bolingo ezana ngope na tokozonga na biso mais si vous avez des armes, vous avez des armes, vous avez des armes, vous avez pamba, piaker, au gazenga, au silisinga, au dimninga, que les peseli à rien, kendekaka, même si kendaki kendekaka. Voilà, c'est bon. Comme il a moussé, réponse à l'autre, oui, au coup, vous avez un ex na yo, ceux qui vous avez un bon terme, peut la réalité trop facile, n'est expliqué. Comme épée, non. Ce qui a bêta babilo kamakasi. Merci. Na pesi mbote na batali pe balandinyo sa réflexion. Pe na coach manager maman oyo kozanga te ko obligé. Soko ezangi comme lisumu. Pe tozotala lisusu couple zo simba réflexion en 2024 oyo pa na ndenge force ezali na Clarisse Lopengi mwasi ya propre ya pembe pe ya kimia. Wana soko lobi kombo wana beboaki kombo wana folo baka force plus force égale à force wana moni so force na place fandi na Marcolino Daroma Claudio bango nto wasi ma réflexion en 2024 toujours tindika na bango ferango nzamba za na biso elongo na bango toujours tambula kitoko source abo moide mersa manda yo le kibango yo yebo za na force merci na ba abonné merci na batal pe balandi mobali ya mwindo pe aboga le grand journaliste Fabrice Munyanya wana pe na simi journaliste ya réflexion quoi